Merci parce que Boza Ebele ou Bozo Landa 3 Exa Production TV. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Les artères de Kinshasa, cette émission qui vous fait découvrir la ville de Kinshasa et ses environs. Dans le cadre ya émission Nabiso ya Mokolo na Mokolo, lelo toye na commune ya Bandalungwa. Lelo toza na commune ya Bandalungwa, plus précisément dans le quartier Lumumba. Toye na commune ya Bandalungwa, Bandal pour les intimes, Bandal pour les habitués, plus précisément dans le quartier Lumumba. Quartier Lumumba est délimité par les avenues Kasavubu, de la Libération, avenue de la Libération, ex-24 novembre, avenue Kimbondo et l'avenue Yinga. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Ya lelo ya sika TV za radio te ndenge tolobaka. Pesa sangona moninga. Vidéo ya sika ekoti lelo na 3 Exa Production TV. Baoyo nyonso batika Kinshasa kala, topesi bino occasion bota la Kinshasa ya 2024 yango yo bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Na micro wabino Augusto kaka pona ko servir bino. Tobandi vidéo na biso awa na croisement ya Kasavubu na Yinga, métro bar et yambi biso, métro VIP yango na gauche na biso. À gauche c'est le quartier Lumumba, à notre droite c'est le quartier Adoula. Bokota bo s'abonner, bo partager, tozana Bandal lelo. Bandalo nyonso. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Oyo babengaka Bandal molar ezalaka nde quartier Lumumba. Tokotangela bino quelques avenues oyo ezo constituer quartier Lumumba. Tozana avenue Mbidi, tozana avenue Bwete, tozana avenue Ndekani, avenue Ndimbaboma, tozana avenue Nsiri, tozana avenue Batetela, tozana avenue Lubaki, après Lubaki Bukaka, après Bukaka tozana Kimbondo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa tozana avenue Yinga, avenue Yinga na Bandal ndenge touta koloba. Na gauche na biso quartier Lumumba, na droite na biso quartier Adoula. Pour une petite histoire, commune à Bandal ezana 8 quartiers. Tozana 8 quartiers na Bandal présentement. Tozana ba quartier lokola, quartier Adoula, quartier Bisengo, quartier Kasavubu, quartier Kokolo, quartier Lingwala, quartier Lubudi, quartier Lumumba na quartier Makelele. Oyo babengaka Sinkin. Sinkin ezarande na quartier Makelele. Tout comme P Molar eza na quartier Lumumba. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tozana quartier Lumumba lelo. Toye kolakisa bino bana Bandal, bana Bandalungwa. Toye kolakisa bino Bandal na bino botika kala. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Na micro wabino Augusto, toujours pour vous servir. Tozo kende vers avenue Lubumbashi. Avenue Lubumbashi, eza na quartier Adoula. Mais tellement tozo salela bino quartier Lumumba.
to kobeta tour à un moment donné na Lubumbashi, to lakisa bino ndenge koma, to lakisa bino 3 zones d'or ndenge koma. Avenue Lubumbashi yango wana na droite na biso, bisika ba moto ezokota ba mituka ezokota Lubumbashi yango wana. Immeuble en face lupango wana nde ezalaki Salon Lacoste. Bisika Salon Lacoste na Bandal ezalaki yango wana na droite na biso. Tozo avancer, bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Lelo toye mboka ya Wenge. Toye mboka ya Wenge, Bandalungwa. Avenue Dimbambo Mayangoyo, Avenue Dimbambo Mayangoyo. Tokobeta tour nango, mais tozo sala na boucle ya quartier. Tozo sala boucle ya quartier Lumumba. Totamboli na Yinga, après Yinga tozui Kimbondo. Après totamboli pe na avenue de la Libération, ex 24 novembre. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bozo landa 3 Exa Production TV. Émission na yango les artères de Kinshasa. Lelo toza na commune ya Bandalungwa. Awa tokomi na avenue Ntiri. Na gauche na biso avenue Ntiri. Na quartier Lumumba yango wana, na quartier Molar yango wana, avenue Ntiri. Na droite na biso nde terrain municipal ya Bandal. Terrain municipal ya Bandal na droite na biso yango eza na quartier Adula. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tolobi na ngambu oyo ya quartier Lumumba tozana ba veni lokola Bwete, Ndekani, Dimbamboma, Ntiri, Batetela, Lubaki, Bukaka na Kimbondo. Awa na droite na biso de clôture à terrain municipal yango wana. Bato basali ba garage na bango moto, basali cop na bango. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Lelo toye Bandal. Lelo toye Bandal po na kolakisa bino lolenge nini Bandal ekoma. TV eza radio te, pesa sango na moninga. Video ya sika ekoti na 3 Exa Production TV. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Toza na avenue Yinga na Bandal. Avenue Yinga oyo ezo kabola quartier Adula na quartier Lumumba. Bokota. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Ozolanda les artères de Kinshasa sur la chaîne 3 Exa Production TV. Numéro na biso eza wana na baoyo bakosepela babenga biso. Awa tokomi na croisement Yinga na avenue Mbanzaboma. En face na biso eza banque de sang ya Bandal yangoyo. Banque de sang eza na croisement ya Yinga na avenue Mbanzaboma. Bokota awa toza na avenue Bukaka. Avenue Bukaka yango wana tozokende vers avenue Kimbondo. Tozokende vers avenue Kimbondo na Bandal. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Ya lelo ya sika. Bandalo nyonso toye ko lakisa bino
bandal na bino botika kala bandal yango oyo toza na avenue Yinga, toza na croisement ya Yinga Kimbondo yango wana. A croisement ya Yinga Kimbondo nde okokuta école Joyeux Litin. Ndenge totali Kimbondo boye Joyeux Litin eza na sima na biso. Eza na croisement ya Kimbondo Kimbondo Yinga. Tokoti Kimbondo sikoyo. Awa toza na Kimbondo na bandal. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bo partager, bo liker. Toza na Kimbondo na bandal. Toujours pona kolakisa bino au quartier Molar. Toza na quartier Lumumba na Molar. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Toza na bandal. Denge tolobaki bandal ezana 8 quartiers. Commune ya Bandalungwa ezana 8 quartiers. Toza na quartier Adula, quartier Bisengo, Kasavubu, Kokolo, Lingwala, Lubudi, Lumumba na Makelele. En face na biso eza lupango ya président Mobutu yango wana oyo batie idemo. Toujours continuer toujours si Kimbondo. Na Ota Koloba, toza na 8 quartiers, quartier Adula, quartier Bisengo, Kasavubu, Kokolo, Netikan Kokolo, Lingwala, quartier Lubudi, quartier Lumumba na quartier Makelele. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Lelo toye bandal, lelo bandalo nyonso bokota. Boya kotala bandal na bino botika kala yango yo. Toza na Kimbondo. Na gauche na biso eza quartier Lumumba, na droite eza quartier Lingwala. Communauté 3 examens Mobimba. Topesi bino merci parce que boza ebele na monde entier oyo bozo landa 3 examens oyo bozo pesa sango oyo bozo partager oyo bozo commenter oyo bozo benga. Merci beaucoup pour vos encouragements. Merci beaucoup parce que communauté 3 examens ezo kola du jour au jour. Merci parce que bozo benga bokota toza na Kimbondo na Mola. Toza na Kimbondo na bandal. Awa toza na Kimbondo. Tozo avancer vers l'avenue de la Libération. Ex 24 novembre. Toye kolakisa bino bandal na bino botika kala. Bokota. Bandalo nyonso toza na bandal lelo. Boza wapi bo se manifester na ba commentaire na ba like. Bandalo nyonso bokota. Toza na Kimbondo.
Formule 1 yango wana, immeuble la Formule 1 yango wana na gauche na biso. Formule 1 na bandal oyo ekenda sango. Yango wana tozo avancer bandala nyonso boza wapi bose manifester bokota toza na Kimbondo oyo entrée oyo babengaka Mama Colonel, direction Mama Colonel yango wana. Na droite na biso nde direction ya Mama Colonel. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Vous suivez l'émission Les Artères de Kinshasa sur la chaîne YouTube 3exa Productions TV. Au micro, c'est votre humble serviteur Augusto, toujours pour vous servir. Bokota. Merci beaucoup na ba abonné na biso nyonso. Merci beaucoup na ba oyo bazozanga te kobenga biso. Topesi merci na papa na biso le docteur Jean-Marc Ntitaka Longi pour na ba encouragement na ye. Topesi merci na équipe mobimba ya centre médical les experts na bandal na avenue Ntoya. Oyo eza avenue Rwenzori. Avenue Rwenzori ezo kende kosala jonction na avenue Ntiri na bandal. Avenue Ntiri nde avenue ya Wenze ya bandal. Na video oyo tokokota pe Wenze ya Molar po tolakisa bino ndenge ekoma. Bino ba oyo botika Kinshasa kala botala eta ya Wenze ya Molar. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker, bo commenter. Merci beaucoup na ba oyo bazobenga biso. Bana kin bana braza toye pona kolakisa bino awa toza na commune ya Bandalungwa na quartier Lumumba. Quartier Lumumba eza entre avenue Kasavubu, avenue de la Libération ex 24 novembre, avenue Kimbondo na Yinga. Na boucle wana nde okokuta quartier Lumumba oyo babengaka Molar. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Awa toza na Kimbondo. Na ngambu na biso côté babar eza ebele wana nde quartier Lingwala yango wana. Na droite na biso nde bisika bazwaka ba taxi oyo ekendaka Lemba. Na gauche nde bazwaka mituka oyo ekendaka Vélodrome, Chibangu, Kintambo magasin. Na gauche ata ba moto etelemi wana. Na droite tolobi nde bisika bazwaka mituka oyo ekendaka Lemba, Limete Lemba. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Ah, tokomi na parking ya Molar. Parking ya Molar yango wana eza na croisement des avenues Kimbondo na
avenue de la Libération, ex 24 novembre. Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bokota, bokota, bo partager, bo liker. Awa tokomi na parking ya Mola. Parking ya Mola tolobi eza na croisement ya Kimbondo na avenue de la Libération, ex 24 novembre. Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa tobandi avenue Lubumbashi Hôtel la Kisebino 3 zones d'or boyoka mingi 3 zones d'or na Bandal boyebi ko localiser en te 3 zones d'or eza na quartier Adoula et tellement tozalaki ngambo oyo toye to la Kisebino 3 zones d'or yango na droite na biso échanger nango bato mosusu nde bakomi ko occuper yango immeuble na droite na biso tozo avancer oyo eza avenue Lubumbashi na Bandal Adoula bokota tozo avancer poto la Kisebino avenue Dimbamboma boyokango na musique ya wenge place histoire ya wenge Bandela avenue Dimbamboma na Bandal avenue Dimbamboma na Bandal bisika histoire ya wenge e Bandela yango toye to la Kisebino yango eza na quartier Lumumba bokota bo s'abonner bo partager bo liker immeuble oyo ndenge boko mona na ba boutique wana de bisika salon Lacoste na Bandal e bandaki kozala wana eza entrée ya Lubumbashi yango wana awa nde place salon Lacoste ezalaka salon Lacoste na Bandal ezalaki nde awa bokota bo s'abonner bo partager bo liker bozolanda les artères de Kinshasa sur la chaîne 3 Exa Production TV bar oyo bozomona na droite na biso en face na biso kombo nango bar Wenge les banquiers awa toza na avenue Dimbamboma bisika histoire ya wenge ebandela nde na avenue oyo avenue Dimbamboma yango oyo bokota bo s'abonner bo partager bo liker toza na avenue Dimbamboma na Bandal quartier Lumumba bokota bo s'abonner bo partager bo liker toujours pour vous servir toujours pour na kolakisa bino Kinshasa ya lelo Kinshasa ya 2024 TV eza radio te pesa sango na moninga lelo toza na Bandal tolobi Bandal eza na 8 quartiers ya Bandal yango oyo totangela bino yango
Oui, quartier ya Bandal yangoyo. Tona quartier ya Dula. Quartier Bisengo. Quartier Kasavubu. Quartier Kokolo. Kokolo, Yakan Kokolo. Quartier Lingwala. Quartier Lubudi. Quartier Lumumba. Bisika toza lelo. Na quartier Makelele. Oyo babengaka Sinkin. Tolobi na ngambu oyo. Toza na ba avenue lokola. Mbiji. Avenue Bwete. Avenue Dekani. Avenue Dibamboma. Avenue Ntiri. Avenue Batetela. Avenue Lubaki. Avenue Bukaka na Avenue Kimbondo. Awa toza sur l'avenue Dimbamboma. Avenue Dimbamboma na quartier Lumumba. Bisika Mutolo ya Wenge Ekundama. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Eza wabino Augusto, toujours pour vous servir. Toye kolakisa bino quartier Lumumba na Bandal. Awa toza na avenue Dimbamboma, tozo avancer. Tozo avancer, bokota, bo partager, bo liker. Na gauche na biso eza concession ya école conventionnée adventiste. École conventionnée adventiste eza na gauche na biso. Ba oyo bavanda mopanzi oyo bayebi yango. Bako se retrouver facilement. Toza na avenue du Mamboma, tozo avancer vers paroisse Saint-Charles Luanga. Tozo avancer vers l'église catholique Saint-Charles Luanga na quartier Lumumba. Bokota bo s'abonner. Bo s'abonner, tozo avancer. Bandeko balandi ya 3 Exa Production TV. Ba oyo batika Kinshasa kala. Toye tolakisa bino quartier Lumumba. Awa toza liboso ya église adventiste de 7e jour. Église adventiste du 7e jour ya quartier Lumumba yango wana. Eza na avenue di Mbamboma. Église catholique yango wana en face na biso. Saint-Charles Luanga yango wana. Na Molar. Saint-Charles Luanga na Molar yango wana. En face na biso. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Saint-Charles Luanga yango yo. Oyo eza entrée ya grotte ya Mama Marie. Na bato ba
babetaka chapelet. Awa tokoti Avenue Manzau. Avenue Manzau yango oyo. Bana bandal bazo se retrouver Avenue Manzau yango oyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa toza na Avenue Manzau. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Bokota, bo partager, bo liker. Awa toza na commune ya Bandal, toza na commune ya Bandal sur Avenue Manzau. Avenue Manzau, eza avenue oyo eza kaka na sima ya station ya Moller. Bokota, tozo avancer sur Avenue Manzau. Avenue Manzau na Bandal. Bokota. Boza ebele oyo bozolanda biso na monde entier. Bana kin, bana braza, balandi na biso na monde entier. Toye kolakisa bino quartier Lumumba na commune ya Bandalungwa. Bandala nyonso boza wapi? Bandala nyonso bo se manifester na ba commentaire. Bo se manifester bandalo nyonso. Bandalo nyonso oyo bozo se retrouver na video oyo. Oyo bozo tala bisika botika kala ndenge ekoma. Bo se manifester na ba commentaire, bo partager, bo liker, pesa sango na moninga. TV eza radio T. TV eza radio T. Oyo eza image réelle. Image réelle oyo tozo tourner pour na bino. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bandeko balandi ya 3 Exa Production TV toza na Avenue Manzau. Na ngambo oyo na quartier Lumumba toza na Manzau. Après Avenue Manzau toza na Avenue Mapezo. Après Mapezo toza na Tsewe. Après Tsewe Nkulu. Après Nkulu toza na Lubaki. Après Lubaki Bukaka. Après Bukaka Kimbondo. Toza na balabala lokola Manzau oyo toza présentement. Toza na Mapezo, après Mapezo Tsewe, après Tsewe toza na Nkulu, Lubaki, Bukaka na Kimbondo. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Awa tozana na baoyo bako se retrouver. Awa tozana Tinel oyo ezozonga vers parking ya Moller. Avenue na droite na biso bisika mituka ezokota nde Avenue Mapezo yango wana. Avenue Mapezo yango wana. Yango
tokosilisa la video ya lelo. Awa tokomi na arrêt fulu na bana bandal nyonso bandala nyonso bazo se retrouver tango na lobi arrêt fulu na croisement ya Mapezo na avenue de la Libération ex 24 novembre. Bisika fulu ezalaki yango oyo arrêt fulu yango oyo avenue de la Libération ndenge tolobaki ke quartier Lumumba eza délimité par avenue de la Libération. Avenue de la Libération yango oyo Kimbondo na Yinga na avenue Kasavubu. Awa toza na arrêt fulu sur l'avenue de la Libération, toujours avancé vers le parking ya Mola. Awa toza na parking ya Mola. Bien beaucoup komona maison en bleu eza bureau ya quartier Lumumba yango wana eza na parking ya Mola. Bureau ya quartier Lumumba yango wana maison en bleu yango wana bureau ya quartier Lumumba. Bokota bo s'abonner, bo partager. Awa tokoti avenue Thierry yango wana tokotaki avenue Thierry tolakisa bino wenze ya Molar. Bokotuna wenze ya Molar ekoma ndenge nini eza sur avenue Thierry. Bokota bo s'abonner, bo partager. Tokoti avenue Thierry yango wana.
perfectionné. Makambo toboya kilobi. L'issue me commande en perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et qu'on autorise. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili si tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta tire mama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango Nzambe bisanga libala losombo na bango Nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela Nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo atango Petit à petit, tozokende vers la fin de cette vidéo. Tozokende vers la fin de cette vidéo. Mais tokomi nanu na suka te. Tozokende vers Wenze ya Molar. Wenze ya Molar na avenue Nsiri na Bandal. oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi tokoma kotrahir sans kotala nsima yesu yo yesu zonga na yo koluka baboye ya yesu yaka na yo lipambole lipambole les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso batoto boyiko Bokota, bokota, bokota. Awa tokomi côté ya Wenze. Tozo avancer Wenze ebandi wana. De bokota la ndenge bato bazoteka. Tobetaki tour na Wenze. Wenze yango oyo na ba étalage bozomona ba étalage toza na Wenze ya Molar. Wenze ya Molar yango wana otala ndenge ekoma. Bandeko balandi tolobi toza na Bandal na mokolo ya lelo. Commune ya Bandalungwa oyo eza na 8 quartiers. Commune ya Bandalungwa eza na 8 quartiers. Ba 8 quartiers ya commune ya Bandalungwa yango oyo. Quartier Makelele, quartier Lumumba, quartier Lubudi, quartier Lingwala, quartier Kokolo, quartier Kasavubu, quartier Bisengo na quartier Adula.
Mais na cadre ya vidéo ya lelo toza na quartier Lumumba. Quartier Lumumba yango oyo awa toza na kati ya wenze ya Molar. Wenze ya Molar yango wana. Tokende nango tokende kobima kote ya Avenue Mapezo. perfectionné makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta tire awa toza na wenze tozo avance toza na wenze yango ya Molar wenze ya Molar yango oyo pesa sango na moninga TV eza radio te toza na wenze ya Molar awa tobimi wenza Molar
Tobimi wenza molar awa aveni Rwenzori yangoyo. Tobandi Rwenzori totiki ntiri. Rwenzori totiki ntiri. Les retours à la parole nous est tous demandés. Tozokende vers Avenue Nkulu. Avenue Nkulu na molar yangoyo. Bokota bosabone bo partager pesa sango na moninga TV eza radio te. Oyo eza image réelle, montage ezali te. Montage eza te. Bato ya mokili balobi balingi Nzambe. Bato ya mokili balobi balingi Nzambe. Balingi Nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela kolola makamwe mingi lolenga bandimia lelo. Balingi lisumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ola pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toikotosa Nzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka Nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi. Na droite biso Avenue Nkulu yango wana. Après Avenue Nkulu, Avenue Ntiewe, Avenue Ntiewe yango wana. Après Avenue Ntiewe tokei Avenue Avenue Mapezo. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poé. Azan a raison. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangolaka motema ye. Yesu yakanda yo vraiment. Koluka lipangoli. Mosali na Nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission. Otelemelaki tribalisme lobi
Bandeko balandi bozalaki ebele ya kolanda vidéo na biso ya mokolo lelo. Merci beaucoup pour votre fidélité à notre chaîne. Merci beaucoup pour vos appels. Merci pour vos encouragements. Ce qui est soazongité tokutani mbala sima. Na micro ezalaki wabino Augusto. Ce qui est soazongité tokutani mbala sima. Vidéo na biso esukeli na croisement ya Mapezo na Avenue de la Libération ex 24 novembre. Ciao.